il faut commander. Bah comme il faut commander. Par le but, maître, dans selon Moïse, moi je peux photo ça, photo lapider. Mais non, vous avez besoin de lapider. Moi si oh, est-ce que bino moko ndenge boza wana? Conscience na bino, zolo bela bino lo bomo côté. Seigneur Jésus a boyi pe ko tuna bango, oui, okangiye en flanquant de l'imé, wapi kasi mobile. Pour bango mi balé non, il faut pas lapider bango parce que mobile libé. Donc quelque part que mobile a sali, a sali adultère. Pour bino bolobi ke bokangi en flanquant d'adultère. Donc c'est que bango mi balé ne basali qui a adultère. Faut bozo bango mi balé bo tie bango liboso badou, bo bali ko lapider bango. Mais tellement notre Seigneur, plein de sagesse, plein d'intelligence, a dit ok, c'est bon. À répondre, Bangelo Komote, à Balina Ngokoma, à Bani Ngokoma, à Tombola, Oli Kamute, Nana et Loka Boye, Sabino Teke, Moïse à Lobaki, à Komaki Bongo, c'est bon. Bon, ça c'est comme Pierre Wassani, Ubana Uba. Mais Moutoula na Tuni Bino, Katina Bino, Nani Oyo. Azana mabete. Oya mimoni ke yi aza bien. Ole kabadino sa mukila banda siko azwa libanga abanda mutali boso. La Bible nous dit ceci. Acquisez par leur conscience. Bango moko nenge balobaka ba mitali ba mi contrôler. Malamo va comprendre et lobby ngana bimaki na toi lobby ngana zalaki na arrière mususu ba bi mais qu'est-ce ngana zalaka na 4e bureau tu ba mo ko komi tout na pe ba komi pesa tort ba mo ko ba bi awa muto akosala biso mabe. Balamoko moto na moto sani ni abenda ni maleng. Mais bien aimé biso to koki ko fandi sama na nzoto na Moïse te. Soki ezalaki kaka biso to fandi na nzoto na Moïse, notre Seigneur akokai ko yate. Il fallait loi wana et ça va dire éthique pour toujours. Mais bien aimé, nous sommes dans le temps de la fin. De l'état qui n'a pas à père, de l'état qui n'a pas à fils. Maintenant nous sommes dans le temps à nous. Mais il y a 3 choses, non? Mais c'est quoi encore les 3 choses? Donc tout ça n'attend. Il y a tata, il y a moi, il y a moi, mon sang. Le temps de papa et les gars qui. Il y a le temps de fils. Et les gars qui, comme maintenant nous sommes, mais bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus a dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent et ennemis de quoi? De l'Éternel. Donc nous sommes déjà dans les derniers jours, parce que les derniers jours, c'est là où il y a maintenant le Saint-Esprit à descendre. Saint-Esprit. Donc, biso siko esengeli to marcher selon le Saint-Esprit. Mais batwa lingi siko va marcher selon Nathan ya père. Parce que Nathan ya père, c'était le temps de la loi. Siko bango ba tangami siko Nathan wana. Les poulets dans boudin. Petit coton, na petit yo. Au petit massage, au petit massage. Au fingi na fingi yo. Mais Seigneur Jésus a l'obli. Ce qui va zipolio mbata koto yo, yo zwa sikoyo, pesa pe koto. Akolemba. Moi je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu et na mona ko papa nana. Et moi j'étais très fâché. Nakene pour ramasser moi morceau j'étais nakene yando la moto abete ki père. Père na biso penda batako le paya père penda famille kimia. Ah!
nga na grand frère to moki to bi no photo to beta ika père alobi o kimi ayebisi merci ende ko po alungola to mala bakola kende kasi de place siko ya mwana muta komi donc andima kiteke ba abeti mutu pe muta zongi site mais biso siko to tumo ngana kezo apenda morceau ya nini ya koni na biyo fana pando mutu père alobi non abi tikaye fils tikaye bana karte oyebi kini ndenge ezala bana karte soneka effectivement sonekaki bobeti moto arépondre na ye te kende na yo azokoka mpe kokende te babia c'est là maintenant Christ azoconseille biso alobi azoyebisa na bataille Matthieu Matthieu 23 alobi Nathan alobi faites donc et observez tout ce qui vous disent mais n'agissez pas. Donc on peut agir selon ndenge bango baza ko agir mais pour observer ba biso bien aimé dans la grâce dans une molou et pas en zambé. Donc biso pardon tu apprendre ndenge wana te pas Christ ba beto beta ba finyo finga le Seigneur Jésus a biso kimia na nkolo amen ba fingi oyebisi merci molimisi na ina lo belo moko un jour naza na mekele non mali nazo ya na camion eza nzela eza kaka donc sens ni tant mozo kende boye même soki nazo ya bo même vélo ko leka te donc kokoka ko leka na te na vélo ko eza nzela moke donc il faut mutu penza atelema boye mutu kele sinon ndenge bango basaka nzela na bango ko nazo ya moi si moko na vélo azo ya atelemi penza liboso na nga na klaxonné aboya telemika na fongoli ni vitre ayebisi me madame zosadi nozomona mutuka te longola mo madame wana ayebisi nga alobi ke yo longola mutuka na yo nga na leka sikona tali petanga me awa ngai na longola mutuka po ya leka na kolongola ngo nanu comment na ko tsango wapi na ko tsango na bandaka batu to na sala ndengene aboyi kolongwa ayebisi me makambo ozosala eza bien te ozolekisa nga ta abano fini malini wana ndenge ozomona wana place mpenza nde bango bafandi abano finga afingi negre oyo nyonso to alingaka fingi bala moko nalobi na ye mais azoloba bongo bato mpe batondi omo ndenge azalaki ye ayeba ebe eloko nesoleka abano finga wana nayebisi ye merci ntango nalobi merci nde adasuki susu omoni azoloba nanga susu merci sikoyo bato sikoyo bazokamwa ye sikoyo bato tu bazokamwa ye madame ekozala eza impossible ye alongola camion mpo yo leka ti polisi mpenza ye polisi aye bandolo polisi pa ye sikoyo epa nanga abandi nano kotuna nano ezaka mpasi abandi kotuna ba identité abandi kotuna kasi ntango botuna nga identité kotuna mpe mama wana identité botuna ye mpe identité siko pourquoi koye kotuna nga identité apesi bango ati bango moko mama ngo mpenza boyi abi yalongola motuka ndenge na leka polisi akomprendre kaka oyo mpenza aza mama moko aza raciste babandi koko bango moko polisi babondeli ye bala moko asala ndenge nini alongwe batia ya kota aleki omoni ke ye afingi menga na fingi te sikotanga nalobi ne merci ezali ye pasi koleka
Car Messie, et ce lieu passe, on dirait à Passoua. C'est là où maintenant Christ a l'obligé que Bisoto, dans la Namakamu, on va faire des amis dans notre Moïse. Dans la Namakamu, Joseph Asali. Ndeko Joseph Asala et le Komoko, Yonanga, il me bien aimé de Boko Salango jamais. Totangi, na Matthieu, Kakane, tout ça, Matthieu, mais, Matthieu 1, 18 à 25. On va chanter ça. Je lis dans l'évangile de Matthieu, 1er, 18 à 25. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé, makambo ezo lega awa. C'est compliqué. Hein? Makambo ezo lega awa. Marie, sa mère, Aya était Ninifia, fiancée par Nani et pas Joseph. Mais, Baza va fiancé, na Joseph. Mais, quand na jour moko, Baza va fiancé. Mais, na jour wana kaka bouf, Marie a commis na zemi. Tu comprends ma commis na zemi, balobi Joseph, l'homme de quoi? De bien. Ah! A comme tout n'a pas question. Donc, quand Balobi va fiancé, alors, les balles en a des salamités. Amen. Tout l'année bien. Fiancé, a communauté. Joseph, l'homme de bien. A mis tout dans l'hôpital, a taillé l'hôpital. Moi, la moitié, a communauté. On a mis nito na ko ke ko benga be ba scribe na ba pharisien na yebi sa bango penza fiancé na nga a communauté ba ko lapide na kimia tout vrai kimia awem sa bango nenga ya wana ya na nga rien dona ba fiancé donc a ko na minute na tolo ba wana se siko ayebi sa biso azai mango uti wapi mais Joseph asali asaleli yango te balobi ke loko alaki homme de bien kati na ye azwi décision alobi bon lokola mwasi na nga amoni ka akosi nga mpenza likambo te nzambe akamuta yebi me na rompe kaka na nini na silence oki bible ndenge alobi alingaki arompe alingaki kodifarme ye te arompe kaka na silence nyonso tu. Siko tango ya azozwa décision wana. Bible lobi na biso ke tango kaka ya azozwa makanisi wana po asila na no mari. Nzambe pale bi kasi yo soko silani na ye. Aso bimisi nga nzambe mabe. Na ko beba penza ba baloba mais comment? Non? Nzambe siko asali ndenge nini? Aye ko balisa Joseph Marie na mko.
Mais awa siko échanger et l'homme siko enjaillé. Alobi Joseph ko sala ko été. Joachimia Marie ko kanisa te ka bimina mobali. Mais moi na o azana ngo zemo azana ngo ezali zemo na molimo mosanga. Mais komba ngate ko zwa Marie ta femme. C'est qu'on a la balle ici bas. Ah, est-ce que maman, je me dois tout tanguer la mission. Moi dans le mini. Hein? Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Ta femme. Mais quel point? Moi scénario Marie. Mais ce que les Zangana yo me bien aimé, ça je vous dis la vérité. Ce que les Zangana yo, akobima libana. Allez, le quoi là le comme bandi ne comme na moindele. Par réseaux sociaux. Biso eloko to comme qui me la kaya mana mbala moko taya. Moi ça sambo penza. Comment tu peux to salini? To fandi sami na ndoto ya Moïse. To fandi sami na ndoto ya Moïse. Ok, Seigneur Jésus lingi bongote. Joseph comprendre na ndoto ya Moïse za mabe penza. Soki na fandi kana ndoto Moïse, mwana mwasi wa sani. Akosamba pia ko vivre soute. Bakosani, bako lapide. Mais Nzambe na kunzambe bebe. Biso na lina lo babo. Na bako nyo surtout baza marié toza na fiancé. Même s'il y a quelque chose au moni mobali na yo abimaki na mwasi moko songolo. Tozo eza mabe. Tozo permettre à moteke bato basala yango. Mais tant au monde les camarades quand il est ton mobile mutasalaki, ton mwasi mutasalaki. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile. Mais Bible les autres dans les habits sur le but était tout est possible à celui qui croit. Et ça va comme nous tout est bien aimé tout ça kaka ko bimisi na miso bad. Oko salir mudango o bebisi après kaka o kimisu sumbango kaka bozala na ye. Ah non. Bien-aimé, lorsque on est marié, il faut se l'année à battre pour le meilleur, parce qu'on bat pour le meilleur. Ce que pire mon ami kaka, alors maintenant, il y a quand nini, hein, ni na mo sale la kanga, donc quand mobile na mo kilo mais mobile zaka yo moko, na mona peta bébé de la liège, frère Rafi na moi sinaye, et na lady. Moi ça fandi kimia. Mais awa kaka na batwa. Na gare pizza. Ah non awa na rievart mais rimo ke kota ka muso eko bimana kanal. Donc on a rievart. So que au wuti pizza na porte na entrée à batwa. To ko so yaka muke rimo ke kota ka bona na gauche. Na yena koti wana na liboso wana na parquet. Tamu zo kita. Mon frère moko na kata voiture na mwasi. Bien aimé na soni penda na miyokeli mawa na telemi penda na zotala ye. Frère donc c'est pardon ayembi si mobali. Tala bazomona. Azofinga como loba ba bêtise penda azofinga mwasi. Mwasa pandi nie. Na mona bebinga na bia bino ba ser mususu penda. Ufani kaka nyeboye. Mais le matin. Ah, papa. Et ça n'est pas passé. Frère, finger, fond l'épaule. Avec Tikarawana, Boum. A quitté à tête. A guéoué la macosse, on a le parti. Tu dois bien surtout à limiter que moi, ça qui est ça, la machine pour moi, ça au salé. Mon Dieu, n'a passé. On me pose si on a que les gars ça c'est mais yo ah l'obakata ouais ça ma camarade na contacter mais ça la capacité na kena na kupenza et ça la capacité mais comment se fait-il moi si ko yozo lobake olingi tina niveau wana ko finga ebe na balabala bien aimé
Vraiment, Moïse, c'est très dangereux. Joseph va comprendre dans l'événement où il y a Bimili Banda. Encore le scribe Bango. Moi, les solo moko boye bima. Pour Bango Baba Douma, Bisemwezalia. Toke Bissonas Bango Bengana. Brissel Mobimba. Vous avez battu que vous n'avez yindi, toke bête à ma banque. Joseph a fait des kimia. Avec Seigneur, Pesa Kimia Pizza. A su kimia na bon. La sœur, elle est bien mise. Mais le quoi la macabre comme boy. Et la kimia Pizza, la tikaye, après la tambour. Mais moi, je vais aller pour y aller. Soit moi si na yo au bar et le comme côté. Zala na ye. Joseph fait à sali, la Bible le dit na biso que à sali n'est pas moi d'ailleurs, aye bisaki. Bah comme il peut n'andako à se discipliner à simba moi si te babi. Moi à simba moi te dis moi à sali nini? Abotaki. Na tuna ki bino mutuna. Pourquoi simba ki? Tia moi na botaki. Pourquoi? Na tuna ka bino mutuna ko mosusa. Pourquoi? Est-ce que vous avez la réponse? Ok. Ce n'est pas grave. Il y a une Bible qui est bien. Bible est bien. Tobalina en 21. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tout cela, bon, donc comme il place, tout cela arriva enfin, s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le quoi? Par les prophètes. Donc, Joseph n'est pas allé prophétie est bloqué. Il ne pouvait rien faire. Parce que ce que Joseph a assimilé, prophétie et baby. Parce que la Bible était, moi, moi, c'est un année, il y a vierge. Mais non, mais bien. Tel abatu oyo peta bato tambola na bosembo. Biso tozo konserva to tambola na bosembo lokuta. Tala ba Joseph bango. Joseph peta na prophétie kangiye. Na ye mutu lokola za yake ne mutabie. Ali moi sinanga. Marge na fiancé mais na minute ya komi moi sinanga. Pour moi je suis à Tobi. Yo ko boy na wa. Chikoza kuese mokili na Nzambe. Mais muta ko dominer za kaka Nzambe. Amen. Amen. Mais bien aimé ba pharisien ba toni sami yoka makambu. Matière lelo ka matière na matière. Amen. Yoka makambu matière tozongi na 23. Tozongi na 23, oui, na 23. Pas de temps qui liboso. Liboso de temps qui 23. Amen. Si quoi de temps 23, 23. Il y a 27. Non, la mission chantale. Le chapitre 23, dans l'évangile de Matthieu, de 23 à 27. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ah, ok. Ok, la maman. Est-ce que vous pouvez ça dire mes amis? Donc, ah, Seigneur Jésus, à notre tombeau. Alors, oui, ma l'air à vous, pharisiens scribes. Pour vos autres foot à 10 000 années. Ce qui va pas nous foutre à moi, on a pas pèse à mon année à vous solo. Est-ce que Seigneur a les gars? Ce qui m'ont Bazana qui va hypocrite. Bango, bazo, Seigneur Jésus, mais loi et zone baboye, loi quand le bino va faire dans d'autres yamo, ya Moïse. Et zone baboye, il faut qu'on l'ingande qu'on a yo.
babi justice fait ça. Miséricorde fait ça nini. Eza la fidélité, eza yango la fidélité to mona we panani et pas Joseph. To moni fidélité pas Joseph. Nego yo soki likambe konti na kata famille na yo na mwasi na mbana na yo. Est-ce que justice na fidélité ko ça? Avant de négliger biloko owana to bon négliger te. Balobi bozo sans négliger les autres choses. Pourquoi tu zones négliger? To limika to sala obiso to limika ka to beta mabanga. Maman continue. Conducteur aveugle qui éliminait les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Aïe, 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 aïe. Oyoki siko makambo ndenge change. Chiko awa penda Seigneur Jésus akomo pata bango. Akomo yebisa bango boza ba hypocrite. Ba pharisien boza vraiment ba vrai hypocrite penda. Po bino musala na bino ya kofundaka. Ya sala ki boye. Bino ko lataka ba nzamba na bilai. Musala na bino ko wela ka ba première place comme na bino boza danger. Or que bino ndeko boza wana. Avant que tu montres que bino boza bien. Kasi bozo nettoyer kaka o ezana na libanda. Mais ko banana no bo nettoyer o ezana kati. Ya mo nécessaire. Pourtant yo ko nettoyer na kati. Nembala moko libanda ko bima pembe makasi. Le bien de to ko kombola libanda te santo banana na kata ndako. Mais bango siko bazo kombola libanda bazo s'arrêter ya kata ndako. Bati